Coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizuibino, boboto bondeko. Nakati ya mabota na bino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien, tout va très bien. Voilà la famille. Shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, boboto bondeko. Nakati ya mabota na bino. Voilà, nous avons l'église catholique, respect, nous avons chef coutumier na biso, bambote na biso belé qui na bandiko bima, matondo na kimbangiste et belé pe na bandiko na biso armée du Sali. Voilà, pourquoi pas bandiko na biso Bundu Congo na église en PV alors. Alors toute tendance confondue, bambote belé. Et belé pe que l'église a MMA, to pesi bambote belé, l'église na biso ya MMA na Njili quartier 5. En tout cas, bambote belé mayangi. Voilà, bandeko nanga na ye lisusu to solo la. Deka na ye boye na linga ki vraiment batu belé lobaki moi nanga na talaka et puis ce qui inspiration ye na ye to solo la. Bandeko nanga ye Blanche atiki biso to ya ko solo la ngope to loba pe manière juridique na ya pe ko solo bino d'une manière juridique to cha pe ba mayele na biso en place. Ce qu'on a au sol au babeni qui vaille tout peut savoir conseil après tout rien que juridiquement comment ça va se passer et aux alandais ni tout au sol na bino et ça va bien au sein en live mais moi je préfère dans son en boui et ça la très bien et ils ont appelé tamuke bandeko nanga boyoka ki bari ba audio ya Blanche na salle émission na lobby ke nazoya to solo la pe to le ba comportement ya maman et loko nini erreur nini et salama ki pona maman na moni bate belé balobi maman danoise ko toucher maman te aza déjà na pota na ye il faut tampo botika ye et baye andima ki te ke ta mwana ndazo ye bisaye et ko komema ina liwa en tout cas biso ba congolais tozana mitema ya mawa makasi mais to bongisa mboka te et loko nde ya pasi ya ngwana mawa o bino bozala na ngwana il fallait bongisa pe mboka. Mais si on a pouvoir, on va dire mboka, oyo ke la suba ninga mawate, o tika ba mama na ba balabala bazo senga na Congo batu pasi ba mama ba jeune fille bazangi ba bani génique, oko tika na yo. Mais soki ozaka na libanda wana mawa na boite. Mais mama na biso azana bana mususu boyebi. Azaki kana Blanche te. Yo pe ozotala ngoza na bana. Yepe kuna mama na za kuna zotala ngaza na bana. Ce qui te la musique conscience te na makambo to yokeli mama na biso mawa parce que ndenga nazocha caméra nanga nazolo babutu na moi Marcelo ndoki Marcelo motema mabe parce que nazokota la famille na bango place union surtout na bato na linga raté mais so ba cheka ke mission nazokene ko aimer vidéo wana. Est-ce que vous comprenez? Parce que na lingi mais soki likambo ezali oke foto la sa conscience et pas erreur ezalaki balobite ke tout kaye ke to dans le bakaza mabe non maman za mabete maman bokoli bana na ya polisi mwana na ye ko lakse Marcelo aboya ki peta ko rene pe ko boya mais antini Marcelo malgré moi na lakse mobali moko mukuse ya leke mulai angoko babe maman o mobali mukuse botokene wa ko yana na famille na bisote mais andima ipo Marcelo azali na mbongo te. Maman kutu nasinga yoka place moko abiki mwana ye kutu ba mibali ya bien babanda olinga ekoleka kutu Marcelo mais aye kolinga Marcelo pona nini mosai na Nzambe nzoka ndaze mosali ya diabolo. Alors ici quand on bande konanga il faut to la sa conscience na biso to solo la mo muke to la sa conscience to le ba pourquoi et comment ki boy pona mbalasima et ça la maté. Ba mama oyo baza na mentalité moko na mama Blanche baza ebele surtout soki ndeko mwasi asali erreur surtout soki ndeko mwasi asali erreur ndeko asali erreur na vie na ye asali mo erreur bandeko nanga ekoma kaka erreur wana awokoma kaka na alingi bana na ngai bazo erreur oyo te lokwa nga na divorcaki bana na nga ba divorcer te lokwa nga na botaki bana batata bana na nga basala boite eza souhait mais elobi te eza réalité
Soko Hollandais moka comme réalité, obomisa bana na yo. Soki Hollandais yango comme réalité, obomisa bana na yo. Bande konanga. Parce que moi na mutu mususu mobali yemoka boye. Ngana ke musika tenga moko. Na âge à 23 ans mobali yemoka boyinga. Siko maman nanga pas aki divorcé. Siko na loba ke tete maman nanga loba non pe a sonam po nazalaka déjà na asa kufa. Aloba te moi nanga okosala ngote po nanga zaki divorcé. Dona bando kangama na banda siko kolanda ka mobali pa lobi non na siko lingi oza nanga siko koma deuxième bureau. Po o nga na zui yende na ina chaye base. O tikali kaka. O vandi kaka parce que ni maman nanga divorcé ki. Est-ce que mutu ezo ça? Ce que biloko bon to kola msana ngo conscience te pour abozo peki sa kola ko ba maman na blanche te. Pourquoi? Bazo ko ba maman blanche parce à partir ya wana mutu moko azana même makambo na héros mwana na yazo linga divorcer azo bonde la mwana. Donc mwana kufa na epona mama za na honneur. Pona mama mwana za kai pa ya mbongo wana. Bande ko nangeza la ata. Bezo na cousine na biso aza mama ni aza ndundu ye moko bima kitoko café au lait abima lokola mwana Marcelo oya misatu wana mwasi bomoni azoka ba cousine na ye atie bango na ndako ba cousine na ye atie na ndako mobile na bandi ko bima na cousine na ye moko azaki na cousine na ye mwana ya mama leki na ye na leki na mwasi mais mobile bando bima na cousine wana bando longoli bazemi na kati ya ndako jour ye baka mwana mwasona naza sita mso abota te po bazo sepe na mboka na ba pasi na ye histoire na okota na kati te mwa mwasi wana abenga mama na ye abi mama nga nazo boma libala na ngai mama na ye pa lobaka ote boye tala kaka alobi mama eza libala na ngai eza yo te to mosusu to ya biso bandeko basi to chaka pe ba charge pa ba mama abiso te aboma libala aza très bien aza na ye bien mobali wana bala mwasi musu ye paza na ye bien aboma na ye libala au lieu que vana libala wana mobali azo tromper mobali tia alongoli si troisième epale ki na ye mais tanga benga mama na ye ndundu aboya abite ko sala bongo te tala kaka oza libala mobali na yo mobali na ndo sala sui place a bien ba ofida azaki directeur no fida aza directeur no fida moi mosana na tangwana na ba 80 quelque azotama na ba Pajero aotambola na ba Mercedes na ba Jaguar kutu akpona longwa kaka awa ti awa Jaguar mais atala ki wana nyonso te aboya ki libala pona amona ki trop c'est trop abande ko nyokwama azomuna nzoka de azokanisa bambanda libanda nzoka de babanda bazepi na kati ya ndako naye mais alande mama na ete ye wana ngo ba décision musunde ko mwasi so ozo nyokwama koyebisa mama te parce que lobi so peka mama na yo wana alobi divorcer oya ko balukela il faut ko yeba ko zo responsabilité na yo ya vie na yo yango na monaka bana tango baza mona muke mona ye ko tuna yo mama loko eza kitoko mama na sala likambo yo te olobi prends ta décision yo moko zo mona loko ngo eza ndeni likambo zo sala yo zo ko linga te mwana zala dépendant na yo mino ba para lobi lo ba ko memsa bino ngambo eza lokola Blanche abandeka ko ye pa mama na ye quelque audio ezali tokotia azol solo na mama na ye azolo baneke libala eza bien te azo expliquer mama na ye mais mama na ye te ekoleka sambela biso baluba boye na boye azali kopesa kaka Blanche sambela espoir ti libala wana mimi Blanche na liwa lelo cause babomi la Blanche ezoyebana te lelo mobali aloba gauche lelo komisu Blanche azalaki na Belgique kaka na tawana muke bandeko na ngai Blanche alongwe samedi akufi lundi ce que olongwe est-ce que bakoma le même jour na yebite soka longwaki na avion ya pokwa ya tongo nazoyeba te parce que na déjà longwaki samedi wana soka yaki Belgique donc akomaki dimanche mona tongo so na erne donc atiki ka bana dimanche wana na pokwa lisusu azwi avion akina Turquie
avec okufa kuna lundi ou bien comment qui Turquie lundi wana. Est-ce que tant y a bando solo là, est-ce que Blanche azalaki na vérité ya na bandeko na ye ndeko na moi si tant apesi ba audio ndi yemuta amona Blanche mutasuka kine kotika Blanche na rapport. Est-ce que Blanche ayebisaki azokende wapi? Tant Blanche amane kota la checking bazotala place li bandoke Blanche amane kota la Turquie. Ba question sou ya mwana kotuna famille. Ou bien Blanche amane kota la Belgique. Et comme une confusion. Nous sommes là, batu bazoko, kobalola makambo pona, baye ba bien tebe, dema Blanche akendeki na mboka nini, azalaki na mboka nini. Jour Blanche azui avion, ayakita. Avion ezaki avion nini. Et utaki wapi. Parce que bato ya Turquie ba monaki Marcelo na Turquie. Bato ya Turquie ba mamaki avion moko na Marcelo ba kitaki na ye na Turquie. Balobi ba soki na Marcelo avion lundi. Siko mama Blanche akufaki lundi, akufaki mardi kaka mardi wana kaka mama Blanche akufi na poko na ngope ba zui avion ba ye na mama Blanche. Erni ba soki ta kwa mbomeye. Ou bien beta qui est tonga ou kausaka batumbala moko ou bien to éviter ou bien azana bon moy à voyager dans le monde astral to éviter bande konanga bola iki vidéo ne venez pas côté ba commentaire il y a pitié ni pitié pour Marcelo ni pitié pour qui que ce soit. Maintenant, on veut voir clair. Mais tout le monde peut beaucoup comme ça. Na lobby na soupçonné famille à Blanche té. Mais les qui a Blanche. Oh ya landa Blanche na sima. Oh bazam maman moko tata moko. Azala qui secrétaire ce qui particulier à Marcelo. Azawapi. Azo lobate pourquoi? Azo mona na te pour nani. Les qui a Blanche. Bandeko, bokeba, kokazate, bisoto mona mingi. Grande sœur, azui petit frère nae, comme chauffeur nae. Chauffeur a mbal nae, mais mbal nae zana ba makamu. Chauffeur azoke ne kotika ye, mais azo lobate. Aye pa tiki bango bien ye pa kena ye ba futi ye mais azana ba makangu oyo petit frère avanda na ya mbelama na ye yazota la mbongo na ye azota la makamwane etali ete tala niveau ya ba famille ndenge komaka siko petit frère ya nani mutu moko tazo mentionner ete o baza mama moko tata moko na Blanche aza wapi akoyiko yeba pe makambo ebele. Mwana musala wana oyo abandiki balobi a voyager ki pena bango grande sœur yebisa biso est-ce que nounou yeba voyager ki na ndeko na yo azali wapi nini ekomela ki Blanche alele ki mutu pasi asala ki bo bana pe ba kufite mais tala Marcelo ndenge zo manipuler batu nyonso tu wana à côté de la confusion pour sakanate. Tout lobate. Non. Ce qui moi non à moi si. Aye ko ebso makambeteli ni bala na ye. Azo souffrir, azo salaboy. Maman, bozala na ba question mi balé mi satute. Conseil belete. Olobi na mwana obi, moi nanga jour okendoko zo tata wana na nzela. Na yeba kite. Ola kisinga mobali na lobi oui. Jour pe yo moko komona yo ke olembi ye otiki ye. Kokotisa nga na makambo wana te. Mwana kozwa décision opesi ye makasi. Ah bon maman tuka lobaki na nga na salo nga na kosala. Soka kena ye, akena. Akoyanga pe jamais koloba o mama opekisa kinga no yo mto yaki ne tonjimi ye mukolo lembi ye kende na ye. Soko ko limbisa yo limbise. Bino to olanda ka rythme na yo. Mais ce qui a servi mabe, ngai na kolobisa ye sute. Ngai na kokipe su mobile no wana te. Mais ce qui yo kolimbisa ye bovandi, mukolo kolemba otiki, mena na yo kike asala ka yo bo asali yo bo asosala yo bo yo humilier yo. Non, na ko accepter ngote. Nde yango conseil na ko pesa mwana nga. Mais na ko c'était tikala pon honneur na nga ya ndenge ni. Honneur yanga ya nini ke mwana nga bala Marcelo
que moi nanga sali boy non ba maman ezala ki erreur ya munene ya ko conseiller mwana akanga makaka atikala kaka lelo to perdre ye lelo to zangi nyonso eza ba erreur to sengi nzambe merci ndenge mama ye moka bimisi ba audio ezo lakisa ke mwana na ye bana ko se confier na mama na ye bana boni ba se confier na ba mama na bango te bana boni ba mona ba mama na bango tina te bana boni ba mona ba mama bango lokola bato maboma lokola bazanga tina lokola mama azui vite lokola mama azana mbongo te ye mutu aleki mbongo azomona mama azana valeur te bana boni na mokilio bazebele mais tant que y a des qu'on se confie na maman na ye asomeli maman na ye lupango chaque mois azana budget ce qui a 750 sur combien a opé sa maman ne pour na kolia mais bravo na mwana wana batela mwana nde wana batela amna e te ngomoni ke mwana za mobulu et accueilli parce que ce qui blanche akabwana ki alingaki toujours ko zana mbo parce que babala na ba bien commun balingi ba kabola ba bien na Marcelo 50 église wana aussi longtemps ezawana mbongo nyoso Marcelo bando gagner l'église wana alingi mama blanche ngando pesa mama blanche 50% ata balaki mama blanche ngaza la pauvreté alors honneur ngo ya nini otika mwana na yo akufa ka boye akende kaka boye pona batu ba mona ke a divorcer te et ça passe alors bilo bato bozolo ba non mama la danoise nazo tuka été mais nazo yebisa mama otika na bana mususu soko moni mwana mususu aye ayeko loba no makabo mama ko kende chemin mi baleni sa tuté na ba mama o bino nyoso biso soto na bana na biso ba bali na bino ba jeune fille bozo bala izalaka na personnalité yonde mutozo souffrir na libala eza mama na ote maman no te mutazana libala wana batu na yeba kate ba musu pono zo décision vina faut que ne retourne camarade faut que ne retourne boye mais pourquoi c'est ta décision jo beaucoup tenaki na nan mutu nao jo yo yaki na live together oye ko komisa na lukelo mobile oyaki yo moko kuto linga kate maman na danoz ko lobate ke nazo mobile na ngana live together mais te mbutu koti parce que libala nyoso ozo na live together ozo na nzela ozo wapi ndenge ndeko mwasi kutazweki d'église mais ezaka na bambutu nango yaya soki kwei zo décision oyaki koluka mobali décision lingai mobali na bis décision lingai mobali soki wapi zwango boma libala yo moko mema mukumba na yo moko même Dieu nous demande to mema mikumba na biso pourquoi li mukumba no ketikela ngo mama tela lelo to komi kolobela pe mama. Parce que quoi, la fille a tika qui me coupe pas maman. Mais ce cas qui décision est yemoko, aujourd'hui peut-être décision est sili et puis tu informes maman, tu quand Marcelo ezaka souté hein. Atika likaka papa bana. Maman okende gauche droite, mais c'est fini. Les lombe le mona moi so azana bo moina e. Bande konanga to lukata audio moko to tia. Na ozamulai makasi mingi na oyo. Parce que na yo quand même ba conseil na bino na yo kaka ko lobela mama mabete na zaki pe na idée ko lobela mama mabete bino ka bozaka na kobanga likamyo soko banga kana yebisi bino na pesi bino ka bika na koya na kozoba likambo etali ba famille pona mama ale bokomi ko banga non bolongola ko banga bande ko na ngai les gens qui ont eu divorce et on doit payer au cher. Les tu le payeras toi-même cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce, tu attaques ta famille, ça c'est tu le payeras cher. Non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi je ne prie pas un Dieu mort. Maman, même si ma famille était attaquée, ce n'est pas que nous sommes là en train d'être là pour être attaqués. Oh maman, tu as osé. Tant moi nazo yebisa ye, ngana yebise ke ngana ko divorcer, maman boy, abino. Et puis yebisa ye ke ata biso tozaki attaquer. Mais wana sko mama zo bisela sko moi na réponse tant moi na yebisa ye ke ngana limbi na nga na lina divorcer na nga. Vous comprendre? Boyo kapie.
moi. Ce n'est pas par ta force que je suis dans cette maison. C'est Dieu qui m'a placé à tes côtés. Mais je ne crois pas que je suis bête. Je suis un enfant de Dieu. Je comprends que c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas m'occuper beaucoup de paroles sur moi. Moi, c'est mon Dieu. Maman lobi yebi saye. Ce n'est pas par la force que naza pembe na kati andako oyo. Ezali nde nzambe. Est-ce que nzamba kitaki apesa ki Marcelo? Est-ce que tant où yaki kolinga Marcelo, c'était la volonté de Dieu? Toyebi na bisote. Même ingade naza na wifi, est-ce que c'est la volonté nzambe na yebite? Et là aussi toyebite. Moi je ne sais pas. Na yebi nangate. Si c'est la volonté de Dieu, moi je ne sais pas. Parce que Dieu ne m'a pas parlé. Na yoka kinde voix naye, na yoki Nathalie Mayele naye, Nathalie Beauté naye, Nathalie Boy, Nathalie Moye, nabi waouh, oh mobile na lingi. Mais je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas prié. Les jours là même à Tchanga Lito, il n'a semblé la capété. Alors bandeko nanga sikoyo, na bando tambola que ate na za côté naye, c'est la volonté de Dieu. Mais non. Parce que je ne sais pas. Ceux qui boulouillent que Koti, pas c'est Koti, moi je vais fouiller. Même vu mon âge, je vais partir. Moutokolembi sangate, on saute la âge na yote, on s'en jena bakoko, on s'en boye, on lingo divorcé, est-ce que la personne a koufa lelo? Non, pas ça exemple. Non, qu'on démoralise moutouté. Qu'on insiste, t'es moutou déjà. Aza l'aise, t'as le bien divorcé. Il y a zoï sabango na famille na bango. Yo lingo divorcé, Barcelone longa sa mounoko. O lingo landa mama na yo. O lingo landa bande kono ba divorcer. Ne mama zoï saye. Yebi saye. Beto sambelaka. Ce qui est ça bon na famille na biso. Mais yote. Tout landa kaya ya. C'est Jésus-Christ qui est mon avocat. Il faut vous fouler avec la parole de Dieu. Dis-moi que c'est Jésus-Christ qui me défendra dans ce mariage. Parce que c'est lui qui m'a pris, qui m'a placé ici. Dans la chambre, il a fini ce portail. En voyant dans la chambre, je sens, ça me bouillonne. J'ai observé depuis très longtemps, et j'ai dit, Seigneur, il a toujours dans le meilleur. Mais il y a des choses que moi-même j'ai déjà constatées. Il y a des choses que toi, solo la planche, pas solo la. Parce que je peux te souffrir certaines choses, non pour abîmer, mais pour t'élever. Et pour ton cœur à Jésus-Christ, dit que dans cette maison, si toi tu t'élèves, tu te mets avec ta famille pour m'attaquer moi, je suis la mère de tes enfants, je suis ton épouse. C'est quoi tant que yeso, tant que boma qui va bomir bisona. Jésus azala ki wapi, moi na mobali ya bato botumbi sakaye et le konyo so Jésus. Et makamsu Jésus azala kate. Makamsu Jésus parce que Jésus lingaba ki zengite. C'est que les gens ne comprennent pas. Dieu a surtout Nzambe soka apesi o maele lokola blanche. Après ça déjà maïle le quoi maman la danoise bonga muta maïle boy. Jésus bando ko assister na makamnyo sauter. Il est makamusu salobi mais na pese qui maïle azala maïle phase de décision. Faut boyer bakamu. Abando ko assister na makamnyo sauter. Si ko tanga kei kuna ba tubie to ba bomier. Jésus a assisté parce qu'après ça qui est déjà maïle que azala ki na occasion kima. Ce qui réellement comme na Belgique, fallait tika na Belgique. Akena ni ko sa ni nesu na Tcheki. Anga sambali non. Ya kaka l'hôpital les ans. Mbongo toza dango ligatiro mobile nazo ko sa ngai sala makuna. Ligatiro so bali ba sala opération ba tchaka madusu. Nga ba sala ngango ba tchaka madusu eza sous opération minérité. To ya ko sala pe analyse ya nae alobi amonaki ka adresse sukia. Ngande ko ngana ke ngotika ba adresse suka. Ngana ko fungula yenyoso. Et puis na ko bakolo baba balola mutu akufi boy toko balola toko tala emsu mutu bakati ya ndeko na yo na msu koto taba koma ko changer makambo bozo mona mutu bonzo ka ne point popi ba tie pende logia ya ndeko na yo to otali pende boye olobi oyo pende nzoto wa mutu njoka mwana popi oyebite faut ko tala bien mobali nazala ki wana oui amoni mabele mais toko ya sima ba ndeko to continuer maman. Je suis la fille de Dieu, sache que Jésus-Christ est mon seul avocat ici, il est dans cette maison. Marcelo, tu sais Dieu dans la justice. Sois loyal avec Dieu, avec moi. Si tu n'es pas loyal avec Dieu, avec moi, ce qui est arrivé à Agar, ça va lui arriver. Il faut lui parler. Je sens que c'est trop fort qu'on doit se réveiller vraiment pas en retard, mais on doit se réveiller quand c'est devenu trop.
Tu comprends ma propre. Mon territoire qui est en Rwanda, ça, on est arrivé comment ça? Mon territoire qui est franchement en Rwanda. Mais je te dis que n'en fais pas et maintenant ne l'unité. Ils sont toujours dans la prière, avec confiance au Seigneur Jésus. Dis Seigneur, je te ferai confiance plus que n'importe qui. C'est toi, la première personne à qui je fais confiance. Tu me laisseras. C'est vrai, bande konanga dans la vie. Tous en a droit à couper sa main à biso conseil que ceux qui les cambouisent divorcé. Non. Mais donne à l'enfant les droits, il y a yemoko à sa responsabilité les kamnaye parce que assez à Bali. Yemoko a sa responsabilité les kamnaye. Maman, oyelinga donc yo moniko koki. Olingo bala, oui. Na sependa mobile nanga, oui. Ba chef coutumier, respect. Ba supembo, on a bon moment ma case ou balier, oui. Ok, li bala. Azoya mama, toza bien. Mama, boye, mama, moi. Baba, kama mike peza nango kolo bane ali kamboyo. Moi, lem sou mwana elio, mama mobile nanga penza. Na mona ke kaka, azo kipe famille na mingi. Oh, mais oui, bongo, yo suko yepsanga soki lelo, le kino mobile, pas comme ko kipe nga mingi, yo sepelate. Wana kopé c'est moi conseil, yo tala part na yo, azo kipe famille na ko tala te. Wana beza na ba nzonzing biloka pam pam. Mais tant moi na komi ba que je souffre, na moni siko ke moi na yeko biso ke en tout cas moi je vais divorcer. Ou bien mobile bani ko loba na yeke na ko salo mabe. Yaya. Soko zana mobile yika na ko salo mabe. Yo muko na ko salo mabe. Muko mo na ko bomo. Yaya mukolo sata ko leka na baba na bino. Ha ha. Sata c'est quoi les canines na baba na bino ayoki ka mobile bien eloko na luka kwa sata kota ata bokanginda ya traversa ba mi ayeka kalati ye mobile okezwa mbeli okezwa soki eloko ni poison bien nini akolata epe alata e mobile akomisi ko luka stratégie nini na kokota yo parce que tangu bozo swana wana soki sata leki na baba na bino akokota mutu wana Sata kokota po azata la lukara porte ya kota satana na de bomonaka. A kota. Moko tuta mso ko tokele bi pa porte kaka boye be mutu mo boye net boye biete ou be boye bien noko mo boye noko Antoine ye. Mino mo bokati ko swana. Nzoka de sata ye wana noko Antoine wana ya koti pena chu tanga zo bima bo atikeli bino boli mona nyos. Tango moni mwana solo bano makamba bongo ekomi bakosala ye mabebwe na boyaya pesa mwana responsabilité tika koyebise ba makambo wana na famille na biso Yesu te loba na Yesu prends l'autorité ma fille c'est toi qui vis dans les mariages si tu vois que non ça va nous sommes OK si tu vois vraiment que ça ne va pas dis-le ça moi la cuisine dis-le. Et puis au monde, bandi konanga, toi avancer. Pas manipuler, pas maltraiter ngai. Ngai ki bazana mai le télé, mai le même ya ko manipuler na ko la venga cerveau, ko comme ça na ko la proie na bango. Pour na beauté, donc bazo considérer que je suis l'épouse de leur Suisse, mais bazo considérer que je suis un produit, une femme pour produire. Bah ouais, pour produire et des enfants et être un gardien de leur bien. Donc, deux choses-là, ça joue beaucoup. Je ne t'envoie pas aller méditer avec n'importe qui. Mais reste réfléchir calmement. Le Saint-Esprit ne manquera pas nous aider à dénouer cette situation. Je sais que papa est déjà pris dans les pièges. C'est fini. Il est déjà dans les pièges. À quoi tu as piège à cette maman? Maman, il y a le baka. À cette fois, il y a un goyo. Il y a un goyo. Et Vanda, donc, maintenant, à Vanda, il y a un goyo. Vous comprenez? Les amis, le corps, serpent, pété à cause de l'eau quelque part, pour à Salayo, le camp. Mais, vraiment, ça, non. Maman, je n'ai pas peur, mais ça provoque à moi la prière. Je demande qu'au Seigneur, Dieu. Je demande qu'au Seigneur, Dieu, c'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui défendra ma cause de tous mes enfants. L'Éternel qui t'a mis dans cette famille-là, il est vivant. Il n'est pas mort. Je me rappelle, j'ai fait 42
42 jours de jeûne et prière, 42 jours, 21 jours, 2 fois. Des jeûnes et prières pendant qu'il y a une balade. Pour la makamboyo, pour papa, parce qu'à fungwa malouba. Il y a les balles comme il y a 42 jours, il y a jeûne. Yes, Jesus is the winner. Libala soke komika kaba jeune prière ya bimana yo o baba Adamu Eva luvaike no vaika ya bima mama o soki mama awa nazo ba biete soki za mama soki yemoko mwasi muta kote ki jeune 21 jours bakse sou 21 jours ya jeune à 7 jours ezaka sec 21 jours ezaka sec. Donc maman zoliaka babiloko bongo bo o bébé ça na ba selila nzoto pamba anga nzambe na ngai Blanche soza kinota camarade na ngai ya mukolo za mo camarade no mo mukolo bo moni ba mame belé bo mona ba pasteur ba mama na ba komisa biso ba camarade ba benga rapenza na no zitalanga boy to bomba rapé ba secret to pe ba conseil baza bien. Mais si comme on a besoin de YouTube, nga soko epa nanga conseil, okozo conseil kitoko yaya. Même ibana famille na biso. Ata ba yininga lobi obaka conseil ba baka kuna rita oloba pe na vérité. Nga kenda 4 cointin. Na bien ezate ya bima na yo. Bima penza. Mudo bimi pas a super à retrouver ko. Nake ngokota ba 21 jours ba c'est comme à côté qui est simbi. Bon on a teke simba kana biloko wana te et puis ça rabatu kaka moins espoir et puis sur moins espoir mais nous vous ne le ezate. Il faut prendre ta décision. Nzambe sa pesio akabona bongo a pesio bongo belé raisonner parce que Blanche azaki mayele. Fallait penda raisonner. Mais tant que vous avez un combat spirituel, un combat, nini, nous problème, combat, vers. Non, tu as jeune à 21 jours, même quand tu as 3 jours, non, il y a. Il y a il était à mais vraiment pas une vierge Marie, à bloquer les boys. Mais ça, je tout entre mes mains. Au moins, 2 jours, c'est à ce moment-là que j'avais donné ça. 2 jours que ça m'a valé Rouen. Oui. C'est à ce moment-là que j'avais donné ça. Le Seigneur m'a dit, ne sors pas d'ici avec ça. C'est la seule chose de parler qui va déclencher certaines choses. Et puis, c'est cette semaine-là, Dieu, papa m'a sola yaka. Moi, je me rappelle de tous ces souvenirs. Ça fait donc il y a des divorces, donc, maman, on va faire un bijou, il y a bien, à que mon église. Avec tu as la babonza, oh et qu'on déclenche ma problème. Tala et même moi la liwa. Bon ta bon ti kabaje. Bon ti kabaje voilà. Zambalola Zambalola maman azopesa nga pasi na mawa moko phrase wana ba français balobaka. Bon na bano danga balobaka ba français oyo. Phrase wana ekimi ngai. Et la science. Science sans connaissance n'est que ruine de l'âme. Yango, namoko boy. Et qui mi phrase wana. Kozanga koyeba penda kofi nzambe merci na kofi. Ezali wanda mbokeme ya mobimba. Ezali wa ya mobimba. Bande ko na okena. Mon cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque ta famille, ça c'est toi-même tu le payeras cher. Non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi je ne prie pas un Dieu mort. Ma maman, je sais qu'elle est même si ma famille. Voilà, bande ko leo to suki kana audio moko. Na suki wana pona lelo lobi to continuer et puis to saler la paix audio au c'est important o ya na ya pesi biso détail ninga kende ko tikaye to me kapé ko décortiquer to me kapé ko solo la to zape na ba question so ko sunga pende ko na biso maman international atuna pona nyoso wana et puis ça biso ba piste pona jour to ya ko sala na ya ko sala analyse siko juridique
nde ba point wana kozwa et puis toza na avocat na biso moko na droit en tout cas awa ko expliquer ki biso et ça là qui bien et puis Marcelo bande ko nga bino moko bomona ki le papa Wemba kufaki na Côte d'Ivoire bazwa te ke bazwi corps wana batindi kango boye ba musicien ba ye nango te famille ekendeki pona ba la corps normalement il fallait maman na ye ou bien bandeko na ye ba kende kuna ba constater vraiment corps ya ndeko na bango Marcelo azanga ki mbongo te avant corps wana eya na mboka bandeko en tout cas to suki wana pona lelo o bali basomba mapango boya toujours mapango eza na ntele eza ya 20 sur 20 eza bien eza pe ba mapango ya solo eza ko exister ne manquez pas eza na cadastre oyo pe azaluka mobali ozoluka mwasi ko manquez pas obengi mama la danoise live together eza wana to kosala tout bongiselo mobali ya bien pa na biso ba Marcelo na ba Marcelonette ba zati awa mibali ya bien mibali ya posé. Alors, on va contacter nga, soit numéro na nga yangoyo 0044 74 38 03 16 23. Boti kalamalam, tokutani, merci, bye bye. Awa tozo kota bandeko na ngai potoko maesika wapi tozo teka ba parcelle eza ya kitoko. En tout cas, ba parcelle a bien binomo bozomona courant ezali nzela kitoko nzela oyo ekeiti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo bosolo yango wana bozomona mituka ezali ezokota ba moto ba taxi bis ba voiture mituka nyonso ezokokota donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili donc tozo kota sikoyo papa monteur démarrer tokende place yango oyo bandeko na ngai botala esika oyo esika moko kitoko makasi nzela monene ndenge nalobaki ebandeli nzela kitoko courant kitoko mai kitoko tozali koteka esika oyo tozali na baterrain ya kitoko nzela pe ya kitoko tracé par cadastre donc tozoteka ba parcelle awa na prix moko ya bien obengi mama la danoise na numéro na ye ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame mama Soleil nyonso na nzela ya mama na biso la danoise na numéro oyo 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino mboka ezokende kitoko mboka ya sika esika ya kitoko ngungi ezali te mpepe ya sika. En tout cas bokosala bonne affaire bobanga te nyonso ezali déjà encadastré l'état yebi boya ebele baprix abordable donc oye kaka mbala moko bureau du quartier Kimpoko esaleli enregistrement et puis commune et puis sur Mikanda apwa.